Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, ce qui est koloba ezali, en tout cas, tu hésites à rater pour nakoya kolobela, tu peux nakoya partager ensemble na bino. Ma grande famille, j'espère que vous allez voir mes yeux, hein, je me sens pas trop bien, mais un souci à servir bino. Je me t'ai dit pourquoi si vous s'abonnez à on a B52, c'est parce que vous avez besoin et à cause au courant to update takabino na makamunion so oyo ezali kolekana na monde entier. Et aujourd'hui na meme libino papa Serge Mwembo, un bon papa, sans polémique, sans co-extrapoler, sans co-exagérer. C'est vraiment un bon papa. Ameki un peu co-expliquer makambu ndenge makambu kozala pona matanga ya papa na biso Richard. En tout cas, une fois de plus, nous présentons nos condoléances à la famille attristée de notre papa Richard Mukoko. En tout cas, famille biologique, tout petit condoléances na biso na kotika biso to meka kolanda papa Serge, et puis on se retrouve juste après. Insuffisance. Il n'y a que seul Dieu Oyakoka na nyos. Il n'y a que seul Dieu Oyakoki kopesa mutu, c'est que l'homme a besoin. Mais mutu a la capacité ya opesa mutu oyo mutu asa nango besoin te. Yango Indira Gandhi alobaka boye. Mokiliza na bibilei ebele pona batu banso. Mais eza mingi te oya kokokisa lokoso ya batu nyonso. Donc l'homme en tant qu'homme a toujours na ba limite esika mokamona ka na suki. Et nzamba ya kapé akangi biso catch na lilwa. Nzamba kangi yo catch na lilwa. Bima total. Yo mona ki oza danger, yo mona ki oza yo. C'est nzamba kangi yo catch. Donc il faut na luka par tous les moyens dans la malamu. Na mokili na nzambe. Pour lobby, pour éviter. On ne s'attendait pas que Richard allait partir. Mais les lots de monde, ça nous choque, ça nous a choqué. Jusque-là, ça nous choque toujours. Comment on a dit que on a solo là? Comment on est à l'ali, ça fait très mal. Ceux qui bandent ko belé bazo kokate ko benda mécanisme bango ko ba réaliser makambo ezo comme la biso. Eza passe parce que nous doit coquille kolobela mutu likambo azali souci. Voilà, pour l'instant je tika yo mais eloro moko eyelinga isikoyo apoto tika yo vraiment pema est-ce que ndenge boyaki jour wana babengaki bino bokendaki bosalaki ba démarche nyonso bosalaki komema ndeko kora ndeko na bino na sana komema kolongola ngo wana komema ngo na ces conteneurs, est-ce que bosalaki choix ya mabe? Il y a quelque chose sur capote aussi ça parce que celle-ci est mission est belée. Est-ce que ils allaient qui choix Yamabe? En fait, moto a son baka cercueil. Aye baka musala nini a musala na. Moto ba sombeli cercueil. Aye baka te. Eloko ba sombeli e po akota. Il y a quelque beaucoup de problèmes. D'accord, c'est un stotique qui est au paiement. Merci. Merci beaucoup. Ici, quand nous avons Léla Richard, nous avons ba obsèque naie et kozala, pe esengeli na biso to bunda pour que tout condamné qu'on a biso avec tous les honneurs possibles. Ok. C'est ça, on ça. Serge, question mon cas curiosité. Est-ce que lelo la réunion eza bactère comédien nyonso ya kisasa oto yebinde bakozala to ndenge déjà matanga ngoto ngomone ko moko bandeta ba deux parties ba tous balobi ce qui a famille bota voilà
Rappel. Obsèque Richard Mukoko. Demain dimanche, le 9 mars 2025, réunion des artistes et comédiens à l'espace des Amis, Flat Major Zolo au croisement des avenirs Bosokolo et Biomani, dans la commune de Kassav. Les noms nombreux. Donc cela veut dire tous les artistes et comédiens sont invités. Tous ceux qui ont connu Richard et tous ceux-là qui ne l'ont pas connu. On y Moussala Oto Salaka. Peut-être tendance est coma. Moussala Oyo Lobiler Tosala Kiango. C'est un travail vaste. L'artiste et comédien est un culturel et Balubaka et si Kamoko est élargi. Donc l'artiste et comédien n'a pas de limites. L'artiste et comédien est vaste. Donc c'est là et les outils d'Anga n'a pas d'intensité. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qui se passe dans la minute sur l'année où tu vous êtes sûr que la réunion où les voilà. Richard Mukoko était un artiste non conflictuel. Certes. Donc, mutu oyo akoya kobota makelele na liwa ya Richard Mukoko c'est kayebaki Richard Mukoko te. To alingaki pe Richard Mukoko te. Vous savez mokili salama na makambo nango. Mokili salama na makambo nango na lolenge pe ya makambo nango. Mais na makambo lokola neti makambo oyo eza boye esengeli batu bakanisa ba réfléchir. Réflexion ekozala nini? Réflexion ekozala que lelo tozelaki liwa ya Richard Mukoko. À 56 ans et c'est à fleur d'âge. Tozelaki liwa ya Richard Mukoko. Mais eye ebe dana makanisi na biso pene pene. Ebe nda biso pene pene. Ebe da makanisi na biso pene pene. Total. Est-ce que Ngapé n'a s'arrangé na modèle nini pour que lobby nazala en bonne relation na bandeko nanga nazala pe en bonne relation. Ngaba film était ngezaka na kena zu wenzi. Nani ba ba somba biloko na wenzi. Oh, ouais, ba riche na ba pauvre. Thème ya télé nanga ya mona ba riche na ba pauvre. Rebena na zana. Tala muta somba biloko. Ndenge nini osombela biloko. Asio ko eza biloko nanga ya ndako. Izo abi na yo somba po bana balia. So abi ngape na yo somba ka po bana balia. Mutali quantité ya bana ko kolia na quantité bana ko kolia. Très différent. Thème ya TV na yo. Ola. Mais on a ce que c'est au bandosunga bango. Ba o sko bazoza na biloko ya mukie wa ndosunga bango. Non, bandeko oyo ba kotalaka. Di bango ba kosunga bango. Biso so tozalaki na moyen on peut le faire. Mais le quoi moyen ezaki. Tout ticket bata ba moyen ba sunga bato bazangi. Babi ozwaka ba code de part et d'autre. Olobi? Babi ozwaka ba code de part et d'autre, ba lisumi de part et d'autre. Nam talobi. Bon bino ba star ba kamna bino bo mama. Balobi wana des erreurs. Donc il faut pas tenir compte des rumeurs. Hein, quand on a bien mango tuba. OK. Il faut pas tenir compte de tuba. Les gens peuvent dire mais je dis bien les réalités, c'est nous qui la vivons. Hein, c'est nous qui la vivons. Parce que to pesa pepe kale raison nenga lobaye kokoye ba ezangambu baninga ezangambu ya kosaka bongo yo mona batende ba finga ka biso pona koyeba nati so nazaki nanga simple enseignant par exemple
On a un simple fonctionnaire, il y a l'État nam ta ofinga. Ofinga bateau ba yebana. Poto yebana. Raison ka eza moko poto yebana. Le reste raison exacte, raison valable exacte. Pas pointer à biso du doigt poto yebana. Poto yebana tu pas pointer biso du doigt. Eh Serge, yo yé mutaliboso apparemment. Parce qu'il a coûté bien. Parce qu'il a coûté bien. C'est la preuve à suffisance qu'il a un talibosoté. Donc c'est qu'il a une place où on a eu. Ok. Donc bataliboso, les souillons ça qui peut faire mutaliboso. Tu as la coûté ba massa bazaki déjà. Voilà. Papa Chobo Azaki. Papa Chobo Azaki. Il y a Chocho. Mon ami, je l'aime beaucoup ce petit. Yé. On a la coûté qui est déjà. Il y a bon temps beauté. Pour le respect, il y avait 15 heures juste. On avait arrivé ici à 15 heures. Tout compte déjà, peut-être un embouteillage, moi, je dis on dirait comment. Mais on a su déjà parce que nous a confirmé. Et la première réunion, il y a oui, il y a pas Richard. La première réunion. Parce que tant que tu as morgue à cinquantenaire, tu as okay. On a essayé de parler pour la première fois. Les Londres Tolingato vendit ça pour rassurer Batu et pour expliquer na Batu. Et si kanini matangi kozala. Ok. Et si kanini toko lela Richard et lolenge nini ba obsèque na ye et kozala pe esengeli na biso to bunda pour que tout condamné qu'on a biso avec tous les honneurs possibles. Ok. C'est ça, en gros ça. Serge, question mon cas de curiosité. Est-ce que les la réunion, ils ont bactère comédien nyonso ya kisasa oto yebinde ba kozala to nenge déjà matin en auto mo ne comme on est deux parties, ba tous ba lobi ce qui a famille bota. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. J'espère que vous avez suivi. Et là, mon papa Serge Alobi na Katiwana, moi, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Papa Serge Alobi, maka moko oeza na sagesse moko oyo, et kozala inexplicable. Soto ye baka au moins. Après cet exemple, il y a cercueil. Alobi muto a sombi cercueil. Ayebelo oni nyazo salilangu. Même muto o ba sombeli cercueil. Aza innocent. Ayebi kutute ba osala ngondeni ba ozong sela ngondeni. Donc cela nous pousse à réfléchir. To yeba nenge ya ovanda na mokili o parce que mokili baby. Mokili et baby la grande famille de B52 la mignonne officielle. En tout cas, nzambe abondisaka amite mande tozolo bango e anyo surtout. A na kati ya B52 so ke zamba no ya liboso to senga no kaka o s'abonner, o aimer, o commenter, o partager les biso pe lien oyo na ba réseaux sociaux no sur Facebook, TikTok, YouTube partout. WhatsApp pe et au salabiso en tout cas plaisir ya makasi nzamba lola apambola bino soki yeso azongite ngana bino tokutani nambala sima. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là.
Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na ebité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma
basala bachose kaka mpona bavoiture ete